na bien bonso bolandaka vision plus lelo vraiment déjà likambo ya pasi pe mawa likambo oyo uti ko sale mabongo na kisenso esika wapi mama moko abomi mwana na ya inane 4 mois azui akangi mwana kingo mwana akufi balobi ezambala liboso te oyo ekomi deuxième fois ya liboso abotaka ya bwakaka ye ya mibale ye yo mwana mama oyo bokomona na bilili tozaki sur place na komina kisenso epai wapi mama oyo abomi mwana na likambo ya pasi boye zemo memi 9 mois mwana komi na inane 4 mois après obomi ye mwana mwasi vraiment ça vraiment motema mabe bokolanda bino mo ba détail kopesa bino pasi komona makambo mwana mwasi wasali bolanda. Est-ce que attends que yo koko conflit les ala guité conflit les athées parce que moi là avant de la parler bonjour chef amoni afina qui est pensé à bloquer qui est hein ils sont tous awa na 7 mai na kuna license 1 baye kobenga biso na 7h30 ipare mama moko abomi mwana kati ya ndako yango tokimi mbangu toyevi eza mission na biso kobatela population les biens toye tomoni mpe eza solo mwana na kati ya ndako ya kokufa tomeki kose renseigner epa bana mike oyo bavandi awa bapie information oyo yaya kotika na kati ya chambre eza na kopo mo babimisi toyebi te na kati ya kopo ameisi ye nini tomoni kaka ebembe moto ya mokolo akopa information oyo eza normal aza te après quelque temps nde tomoni papa oyo ati koleka awa aye kose présente nde papa mwana bon information vraiment esili toza nango te abomi na nini toza kosala toujours banquête en tant que baja de l'ordre tokotindaki le droit bakonzi ya likolo bameka kokata likambo ya boye eza vraiment malamu te amoni mpasi aboti mwana donc ake kobwaka na bankete ya mosala ya polise kolona mitindo oyo bakonzi bapesa biso monsieur le commissaire provincial monsieur le commandant district Cornel Ifende na major Jacques Moudi commandant du sexe patrouille mpe touri kosalaka na butu na patrouille ya lelo nde topamwana oyo nde ye moto oyo abomaki mwana to kokende kosala constat mwasi oyo atangaki keleki nga mpe mobali ezalaka dimanche moko boye ba 23h bakutana dai na leki na biso ayebisa eke mwana yekanga utaki asali te ezala nde mwana twaki bakutana ye ayebisa leki nga ke nabotana yo nde tozala covid vai na nsima yango na tikalaka na leki aluka biso nde toyebi mpe yo za neti tata mwasi eza lokwa tata mwasi dimanche oyo utoleka te wana kuta ba 23h na mwana biso na bebe wana andiko explication mwana bino na semi ya leki bino biso te batakala na kwani ona bandako ba matoko to ye eleki biso na tango solola 23h tobina eko bazoti na kende za te ko nala na ye na mwana to na ye yo na kuna ba seki na ni na kuna za te na mwana to ba to ba
komi ya koboma mwana ezokamusa biso oyo ya première fois te ya kobota na ye oyo libota mibale ya liboso azali tozala na ye ka abwakaka ye mpe abwakaka ye tolanda ye tozwa ye tobokola mwana wana azali ya mibale ye yo nde toyokomona événement oyo asali ya kolakisa biso ke ye nde sekinana vraiment na minute oyo eza ka na biso te bafamille tosala intervention mpo na ye ekomi ka ya bino nde leta bosensurcharge na ye mpo na eloko oyo ye asali mpe tozobotaka bana biso baparent oyo bakozwa baresponsabilité ya bana soki tolandi histoire okoyokaka peut-être papa na mama bakabona bon je ne sais pas eloko nini etindi mama asala likambo oyo mais eza mabe po leta alandela ye toyeba esika akei nde bakanga ye asamba arépondre baacte na ye aliaka notika mwana wana balabala oyo basemeki baboya depuis okende na zemi lelo nde omona botika mwana balibo tokozanga ye wana kando wana ye kufina mwana ko basemeki baboya poto mwana gasongo oyo abota na ye famille kutemonanaka te famille emonanaka te kaka ye kaka mobali mutu atoyebi dadi koko na ye o koko na ye parce que papa mwana oyo yo avandaka na se boye mais azalaka ye moko toyebi famille na ye te mama awa abomi mwana na ye ya 3 ans afinie na mongongo afinie na kati ya ndako toti mpe kopesa rapport na chef de quartier sikoyo nga na chef de groupement awa na 17 mai ya wana otopesa rapport epa bakonzi basala misala na bango chevide akimi mpe aza pete mama wana akimi mamango kombo na nani kombo na ye aza te papa abimaki akenda ye mosala wana okuta mwana 3 ans papa aza te bon nga nazalaki te nauti na ngai ndenge ezalaka tobimaka na ye naye kokutaka population nini o dokasi abomi mwana enakoti mpe na ndako namoni mwana aza ya kokufa me nayebi te ndenge abomeli ye mponga na ye nanga kaka na ntongo tomoni na mwana na maboko mwana azosakana mwana aza mpe bien santi kitoko me na ero so 17 so 7 tokake mwana akufi yango ezokamusa biso ye mama te okoboma mwana kotakei eyebani te mutu amonaki ye mwana mokie leki na ye moko ezalaka te na mpasa 9 mois tomemaka zemi oboti mwana inane 9 mois oke koboma mwana na mpona nini toza bavoisin tozalaki awa tokuti tomoni kaka bana bazolela tozangi mpango moko na bango tomoni kaka bana bazolela nde tozwi bana tobi bazolela nini oyo tokomprendre te dokasa yeki awa apesi mwana fini mwana na kingo mwana akufi nde biso tokoti batala mwana te akufa mwana aza ya kokufa bino moko bauti kolanda likambo ya pasi ope mawa oyo mama asali bongo na komina Kisenso abomi mwana na ye ba mama nayebi te mama oyo azala motema mawa mama moboti akokosala likambo oyo mwana mwasi oyo bozali komona la police etieye maboko et bongo famille na ye esengi ete akende bongo makala pamba te likambo oyo asali eza deuxième fois famille balobi bakondima lisusu bêtise oyo te nde bomoni la police atieye maboko boye merci na bino bonsoir bozalaki branché na kolanda Vision Plus merci
na JJD Kazaki na sima caméra merci na baebonso bolandaka Vision Plus tokutani susu mokola lobi pona kopesa bino basango na bino mususu na Vision Plus oyo bolingaka mingi pamba te chaîne oyo epesaka bino ba information ya solo solo.